Pelo potivier, mais libine ambiance. Découvrons la culture. Découvrons la culture. Découvrons la culture. Découvrons la culture. Bonjour ou bonsoir à téléspectateurs et à Pelo TV. Tous abonnés massivement à Pelo TV pour vous aider cité. Ils ont une émission na bino na combo ya Congo Lisolo. Congo Lisolo et puis ça m'a ngai de Bino Caroline Iyul. Bon s'abonner massivement à Pelo TV pour vous aider cité. Tous le belalo, tous na zanga moko te na zana invité na biso moko maître yemo a se présenter pour toyeba ye. Toi moi Lisolo muketo sur na biso. Bonjour maître. Bonjour. Est-ce que maître ko pesa biso kombo na yo na musala po tokika maître tebité aux maître couturier aux maître tailleur aux maître ya nini yo ko expliquer biso pesi biso na kombo na yo o yebani. Bon, c'est la toute première fois dans la télévision. Ngai kombo na nga ezali Mese Mayang. Maître teningo benginga so maître kombo na ezali Mese Mayang. Na uti ba fleuve na village ya Maduda. Na uti ba fleuve na village ya Maduda, naza apona ko annoncer message na ba on na ba problème batako landa na tango oyo. Yango nazali awa. Musala nini osala maître? O annoncer musala nini o salaka? Oui, musala na nga nazali féticheur te, magicien te kasinga nazali ndoki ya butu ya mayele, ya coutume ya bakulu. Ngai nazali mukongo, yango na ye pona ko annoncer na ba on so na ba problème. Ozo déranger bango, libanda mboka na kati ya mboka ana Congo. Bobanga te, nga Mese Mayang nazali boso na bino, nazali solution na bino. Nazali solution na bino, na kokota te na ba famille bato pona ya ko déranger naza awa pona ko bikisa. Nazo soigner ba mabenyo so oyo bokenda epa ya ba féticheur ba koka ko silisa te nga naza ali boso na bino pona kopesa ba solution na ba problème na bino. Merci beaucoup Mese Mayangi. Biso moto landi boyoki musala Mese Mayangi ya salaka. Est-ce que Mese Mayangi ko ebisa biso musala ngo bandiango na ajini? Ngai ne na lobi na zando ki abutu. Balakisa nga yango te mais ba fandi sanga ko fandi sa libumu mama na nga. Banda tango nazalaka na kati ya libumu avant na bima na mokili. Nazala déjà ndoki nazana makila ya bandoki. Oui, c'est ça, yango na ye pona ko bikisa nazanga te. Mais nazali ndoki biso nde tobimaka na butu tokenda kosilisa ba problème nyonso oyo ezana ba foyer bato yango nde ezali don na nga mayele na nga nde yango wana yango na nga exploiter ngo na bato bazali banda mboka na importer tina mboka na nga naza ko exploiter kindoki na nga yango nazali a. Bon, Mese Mayangi yo ozo salisa na ba kisi ozo salisa na musala ozo salisa batu na méthode nini ozo pesa kisi ozo salisa na ndenge ya ba bible to ozo salisa na mai to expliquer biso vraiment bien to yeba ozo salisa batu comment nga naza docteur te na hôpital mais nga nazali ndoki ya butu ndenge na lobi makambo na nga nasilisa yango na butu yo oyebi ke ozali na ba problème na famille na yo na libota na yo contacter nga Mese Mayang na kosilisa ba problème nyonso oyo oza nango yo moto oza na ba problème na niveau mosala balongola na mosala soit oza na poso luka mosala ngai Mese Mayang nazali liboso na nazali ndoki ya butu na ko réclamer na ba problème nyonso ozali nango soki ezali lié ezali familial ou non familial ezali personnel na banzela oyo tambola ngai Mese Mayang na koluka na yeba famille na yo oya bakulu na yo oya bakoko na yo yango biso tobenga na monoko mboka na biso bakulu na koluka bango na ko négocier au juste eza nini yo mongo komona mosala no na moi so na silisi na butu yo mongo na moi pena ke oui Mese Mayang aza crédible na mosala oyo azosala naza te awa pona ya ko intimider bato naza pete awa pona bangisa bandeko baza kotala nga na tango o papa mama jeune fille jeune garçon jeune maman ngai Mese Mayang nazali l'intérêt moko te nazali kolanda na tango oyo mais intérêt na nga ezali na mona nde lobiko ya bandeko oyo nyonso bazali ko souffrir o batambola na nzela ba féticheur na nzela ba magicien
ngai mese mayang nazali ndoki ya butu yo moto yebi ki ozana problème ya mikanda na ambassade elongino emonanaka te ozana problème grave ngai mese mayang nazopesa moto azali na mikanda te nazopesa mikanda na ndenge ya butu te ke pona bebisa avenir no tope lobi te ndenge nasungi yo donc ti okomona makambo no nyonso na ndenge nazali komemela yango okoti okomona te o résultat moko ekobima o négatif non toujours positif ngai mese mayang bopesa ngai chance nazali ana Kinshasa ndenge na ye nafuti batransport na nga bepi maduda ti awawa na annonce message yo moto wumeli na bamaladi baprostate bamaladi etali bacirrhose de foie bamaladi oyo ebebisaka bino bambongo famille etambola solution ezwama te ngai mese mayang nazali awa mpona kobikisa bino bozali koniokwama na kindoki na ngai ya butu nalobi clairement na kindoki na ngai ya butu oyo nabimaka na butu nakendaka kosalisa ezali te ke bon bato nde baza libanda mboka bango nde baza na baproblème oyo biso tomonaka na butu ntango tobimaka mpo tobimaka mpe libanda mboka biso bandoki naza nganga te nasala makambo na temple nasukisa na temple te me nazali ndoki ya butu oyo bomonaka basango bazalaka baordine messe noire oyo bango babengaka messe noire kindoki ya butu balali boye losambo ezosalema yango babengi kindoki ya butu yango ngai nayebi ntango natiaka motu na nga nde nayebi ndenge nini nabimisaka esprit na nga nakende nango na monde ya bawa kuna bakufi baza bakoko oyo oyeba to mpe oyo oyeba te oyo baza na baproblème na yo ngai nde mayang nazali réseau oyo nazali na facilité ya kokutana bango mpona déclarer bamakambo no nyonso oyo ozali nango. Merci beaucoup Ndoki ya Butu. Ndoki ya Butu, est-ce que vous pouvez biso moi conséquence ya musala na on soko zo traiter mutu par exemple à respecter te mibeko pesa ko zapela mibeko pesa kato oza mibeko te o traitaka ka bongo neti kaka ke opesi noka ki se sili na bika te to oza suivi so bando landela opesa mutu traitement ozo landela pe opesi ye ba conseil ba mibeko ke o ko sala boité est-ce que oza na ngoto ya yo eza bongo te kaka ne nazoloba nazali nganga te nazali ndoki ya butu makambo ya kindoki etala te kina pesa condition boye te na kindoki ezalaka te na kindoki yo landa kaka biso pe bandoki tozalaka tolandaka procédure ya butu ndenge etambola na procédure ya butu nga na oyebisa oyo te ndenge tozosala mosala oyo po tosala boye po bakufi wana oyo bazali kotelengana oyo bazalaka mpona koboma kodétruire tozalaka na ndenge na biso toyebaka kosolola na bango mpo bazali baesprit oyo bazali ya kanda ngai nazali ndoki ya mayele pourquoi nazali kotravaille na baforce oyo babengi ya halai ya nzambe nazali kotravaille na bango baforce oyo bakangaka bamilimo nyonso oyo ya kanda ngai mese mayang ni nalobi nazali réseau oyo nazali na facilité ya kosalisa bino bandeko bozali kotala ngai yo mama ozali na problème ya mabota olukaka mabota ngai mese mayang soki problème na yo ezali na famille na bino to pe bakamaradi na yo to pe na mosala na yo osalaka kuna nde bafrena yo ozwaka bana te ozwaka mibali ya bien te oyo bafandi bakofanda na yo ntango nyonso ozwi mobali tanto akimi yo mpo tozwaka mpe baka eyelaka biso na maduda o te nazali na mobali na nga me tofandaka boye 3 mois 4 mois akimi na ye nayebi te nini esalaka bongo toyambaka mpe baka wana toyambaka baka na ngai mese mayang nazali awa disponible mpo na bino nalobi bien mpo na bino bato bozali bolanda nga bozali na baproblème bobanga te bocontacte nga na numéro oyo naza nango ya WhatsApp plus 243 89 28 95 228 plus 243 89 28 95 228 on a sur contacter na numéro oyo
ngai mese mayangi ndoki ya butu ya mayele ya bakulu ya coutume na biteke coutume na kopesa o nzete to pe likasa to pe mai moko boye te nazali ndoki nayebi coutume elobi nini pe nalandaka ba inscription ya butu ndenge etambolaka nakoviole te inscription ya butu donc ndenge naza awawa liboso awawa oyo nazali kotala ngai yebake na ntango ya 6 mai baluka 9 ya 6 mai baluka 9 mpe nosepela na bayinjo bino nyonso bozali na libanda ya mboka surtout nazala kobeta libaya na baoyo bazali libanda ya mboka mpo biso bandoki ya butu tomonaka naneyebake na koluka makambo epa bafetichere bazoluka me ezosimba te oyo ayebi ke ye bapesa ye makambo esimba na niveau ya libanda ya mboka abenganga mese mayangi ayebisangaki mese mayangi makambo solo bazali lokuta nga basalanga boyeboye wana pena nga mese mayangi nayebi te nayebi ke bango tu balelaka tomonaka bademani na bango na butu balelaka ndenge nalobaka banganga baza bandoki te me bazali baconnaisseur oyo bayebi bandoki ya butu basalaka makambo oyo bayaka ntina bavillage bautala koto na ville na bino ya Kinshasa baye na village ke etalaka oyo toza nango boyeboye lokola biso toyebi ke ye ayebi makambo oyo te aza connaisseur ayebi biso bamisusu mpe bayala bainternat ayebi ke mwana wana mayangi mpona age ozomona nga mwana 18 ans parce que naza mwana moke na age oyo mais na age na nga na butu naza na 77 ans d'âge ya butu 77 ans d'âge bobanga te bopesa confiance ebele epa na nga mese mayangi bobanga te nazali solution na bino yo mutu nazali koloba bien ozali na baproblème na mosala ozoluka emploi ozoluka promotion ya mosala ozoluka domination ya mosala to pe ozalaka fort esika nyonso kozala ngai mese mayangi nazali disponible wana mpona bino bobenganga bobanga te merci beaucoup na balandi nyonso bolandi biso boyoki makambo mese mayangi alobi yo moto umele mingi na bokono yo moto eza na ndeko na azosouffrir azozwa lobiko te azala aza na pays na Angola boza na nini na ba France oza na Canada oza partout dans le monde entier solution eza awa epa mese mayangi bo contacter na numéro ezoleka sur na ba écran na bino bokomona bokozwa mese mayangi bokosola na ye pe bokozwa solution mese mayangi moi mbote to moi spectacle moko po bandeko balandi biso bamona ke oza vraiment o moko ya bato azosalisa azobikisa bato moi spectacle soki eza okosalela biso ouais kaka nini nalobi nga nazali ndoki ya butu nazali nganga te mpona demontra babiloko moko banganga basala oyo bayaka kozwa mwa appel moko epa bandoki ya bayaka mpe kozwa nayebi mpe nga mpe balukaka nga bon ngai mona makasi na ngai ya kimobali naza liboso na bino nazolakisa bino mwa eloko mwa ya moke oyo eka ya moke ekolakisa mpena ke wi mese mayangi makambo aza koloba eza ya solo nazokosa mutu moko te naza kointimide mpe mutu moko te botante nde chance na bino epa na ngai mese mayangi nde nazoloba naza kointimide mutu te nazobangisa mutu te mpo nazoloba kombo ya kindoki ezalaka deja ngai mpe mayangi naya kokuta kindoki ezala deja eloko mpe ya kobanga eza nango wana te mpo bakoko ya bakoko na biso yango batikela biso ezali héritage na biso oui bolak na alakisa bino kama eloko moya moke mese mayangi mwa démonstration bato baolanda biso bamona epesa mokongo amongo esabila kisalo yai nde kele pungu ya kisalo beto emona yai yake nini ne bozomona yakotala papa kamera esi ozomona eza nini oyo papa mayangi okoyesa biso eza nini ya yake pungu ya bakulu ya kindoki yango nde eza makambo oyo nga nasalelaka na kindoki na ngai ya butu yango efandi awa bozomona elali nde awa problème na bino tu eza awawa moko mpe eza na kati te bosengaki mwa démonstration naolakisa bino mwa démonstration ya moke oyo ezali eloko oyo nga nasalelaka mosala kindoki na ngai nde efandi awa ya bakulu ya keli bokopesa nga
ata mo eloko moko te. Hein? Moi eloko ga mke na sengi. Ya wina nde mundu melomba. Faso be memona. Ya gembongo mindele. Yango yo mbongo mindele okoyiko simba. Ozali mbongo ya mindele. Tomona ina kati mbongo ezalaki te mais tozwi $100. Oh, nyonso ozali na mboka mopaya to pe na Congo oza na posa okoma riche to pe millionnaire milliardaire ngai mese mayangi nazopesa chapeau ya kindoki. Chapeau ya kindoki pona kosunga ba ono ozali na ba problème ya financement ya mbongo. Toza na posa osunga famille libota otika mosika yakanga mese mayangi nazopesa chapeau ya kindoki o ezosunga. Ezopesa mbongo ne boyokaka koja ya kindoki ezali chapeau oyo ekausaka maboko ya mutu te tango nyonso yo mutu osalaka commerce commerçant na nsima ya chapeau oyo onga nazolobela ya kindoki kotala te pungu oyo kotala pungu te mais chapeau oyo nazolobela yango nde makambo ntango nazoloba chapeau ezosunga mutu nyonso. Ezotala te ke ozala congolais to pe congolais te. Ezala ozali brazzavillois, ezala ozali angolais ou angolaise. Nazali disponible pona kosunga yo na ka ozali nango surtout problème nazali koloba financement ya mbongo. Batu bazo nyokwa mazana ba nyongo. Bazo lobela ko mona ndenga mabe ngai mesi mayangi. Naza awa pona ko annoncer liboso na bino. Bobenga na numéro au plus 243 089 28 95 228 plus 243 089 28 95 228. On a sa bobenga ngai ndoki ya butu na laki yo ngai mayangi komo la ngai lobi esengo mayangi sepela na tango ngena mona munu. Yo mutu ozoyoka mongongo nazali koloba na langi oyo nazali koloba na tango o pesa ngai temps na yoka yo na ba problème na yo na sunga yo na passe oza nango difficulté no eza difficulté nanga nazali mwana mboka congolais nazali mwana mboka yango na lobi ezala oza congolais te ezala ozali congolais benga ngai oyo nyonso ozoyoka langi oyo nazoloba ezala voisin aza proche na yo azoyoka te azomona oyo ezoleka awa explique ye ke makambo azoloba elobi boye annonce ngai mese mayangi nazoko annonce na tango oyo nazali awa bobenga ebele yo mutu ozali na ba problème ozoluka domination ya basi domination na mosala omata promotion ozoluka ozala na force oyo mutu akoki kozala likolo na yo te ata basi oyo baza na bachance te. Est-ce que tu es vraiment capable d'être monani lelo au joueur au film on a mal chance à kuta nka mibale ou apesa ke bambongo te to abala raté vous êtes vraiment capable de rosala ke abala to azwa o mabilo ya ko luke pa na yo. Oui ba misusu pe problème est famille te mais naturellement vie na ye etambolaka bongo ye mo peta to pe loba pe ah ezaki ndoki te to ndenge ni bakanganga te ngai nde mayangi donc bino nyonso wana boolanda mese mayangi bozoyo ko ba fille bino bozana ba chante ozaka mibali bapesa ko mbongo te o tambolaka na nzela mibali babengaka yo te mese mayangi ye aza ba solution mais mese mayangi ko yebisa biso osengaka mbongo ndenge nini to musana osalaka ezaka ndenge kendaka ndenge ni so mutu amona ne pano lelo. Oui ezali ba motuna moko na sepele nango ngai mese mayangi nasenga te mutu mbongo ponga na tia na poche na ngai te. Inscription tant on a kendaka na salaka voyage ya bakufi obiso bandoki to bimisaka molibo to kutana bakufi so makambo na yo ozali bloqué quelque part ngana ko négocier ba droit o bango bakosenga ngai na koyeba ndenge nini ya kofuta bango oui koyeba ndenge nini kofuta ba droit na bango na ndenge ya spirituel ya kindoki
na koyeba nini na kosola na bango pe ba esprit oyo etambolaka oyo ekanga bato na banzela ba fox oyo mabe oyo ekufa azali na esika te na monde ya bakufi pardon azali kotelemana ba esprit wana bango bakoze malheur na banzela ya bato basi to mibali bazonyokola yango tozalaka na mwa eloko moko symbole mo topesaka epa na bango oyo ezolakisa ke mutu oyo aleka na nzela ya kindoki na ngai ya butu kwa Monsieur Mayangi okoyebisa biso po obikisa mutu esi mutu akomona na film akomona na azala na chance te soki akomoni epano lelo mpe kaka so osali amoni azwi chance to ezorana mwa bajour to ezalaka ndenge ni epa na yo po mosusu omonaka bongo ye okende kaka okomona ke epa amonaka ne te to mosusu omona lelo mpe kaka ntango aye lobi mpe kaka abimi na balabala pafuki azwi bachance mbala moko epa na yo eza ndeni yo explike na biso makambo nasala yango na butu moko ndenge kaka nalobi ndenge nabimaka na butu moko lobi nango na ntongo mutu mbala moko azwi nyonso oyaki ozwi lobiko ya makambo na yo ndenge ozali koluka ngo liboso na ngai Monsieur Mayangi nazopesa litoi na mutu nyonso na tiete ke o congolais kaka ndenge na lobi ono zali libanda ya boka zoyoka langi ono zoloba bozolanda Monsieur Mayangi yebisa pe moninga na yo kuta na mboka wana yo zali tala makambo ndeko na ngai ya mboka azali koloba yo zali na posa ya ba joueur ba musicien ezala même si ba prophète ngai Monsieur Mayangi nasungaka déjà pe nazosungaka kaka na kindoki na ngai ya mayele ya butu ya bakulu na biso o papa na ngai afandisa ngai na libumu ya mama na ngai bopesa nga litoi boyoka nga bo-observe ngai na o nazali koloba pe na o nazali kosala mosala na nga nalakisi bino mwa eloko moya moke elobi te démonstration yango nde naye kointimide bino ke ngai nde naleki bango nasali boye mais oyo nyonso azokoakware na nga atante na chance ni pa na ngai Monsieur Mayangi nazosunga nazolobela mingi chapeau oyo ya kindoki ya bakulu chapeau hii nangeke bikilaka mutu kana mekuiza nange ou bien ngeke voiti sandika ngeme bika na yao wa mutu sala na chapeau nazali ndoki ya butu nazali limité te nakendaka mboka nyonso oyo ezali na monde chapeau na yawa kotika ngo esika o ngano to solake wapi o bankozulaka mbongo na yo so lobi ke tenga mbongo na bakozulaka na valise nanga valise en fait la permanent pona ko zwaka mbongo oyo zoluka ngai Monsieur Mayangi tana bima na yebi ke ndenge to salaka po mbongo ane ezwama na ya kotikela yo ozwa nesika oyo ponaki obongo moni na mbongo na yo mbongo ya rate uti likolo ezokita biso nde toyebi na butu moko nini tosalaka Monsieur Mayangi pesa biso adresse no po tokomi okoma dia na suka émission pesa biso adresse bato baza na bapays étranger baza pe na biso na kin soki baza na posa o baza na kin baza na posa bamona yo boye bosolola bakozwa yo référence opesi po numéro déjà elekaki kopesa biso référence oyo mpenza moto akoya bengi yo pa moni yo mbala moko ya motu ya nini nalobi numéro na ngai ya WhatsApp ezali 24 heures onosa kobenga nga akozwanga na numéro on azopesa bino plus 243 089 28 95 228 ngai nafandi na maduda naza ana Kinshasa mpona koannonce tomoni trop ba problème oyo ezali 21e siècle oyo tokota nango oyo nyonso ayebi ke atambola na bafétichère wana balia ye bambongo basala ye bamakambo moko oyo ye andimaki te akomona solution na bino ezwami ngai nazali liboso na bino bobenga nazali mwana maduda vraiment na maduda ndako eza oza na posa komona nga okoya pe na koyamona ndako na biso osengaki napesa o chambre efanda wana nakoyamba mopaya na nga oza mopaya na nga oyo osalisa mosala epa na nga nakosunga yo okozonga pe esika outi na kimia problème des soki tolandi bien yo oza permanent na kini te yo oza na maduda donc soki moto aza na posa ya komona papa na biso il fallait kokoma na maduda à partir ya maduda nde okomona to na numéro ya telefone obengi akopesa yo adresse esika ye afandi tokomi na suka émission na biso mwa mbote papa kopesa na bato ya yebi oyo pa traita déjà oyo pa salisaka bango lelo
po o ba olanda ye. Nalobi kaka ngai mayang naza kuna ko annoncer message nanga naza te abona tanga ba kombo ya batu ke nga bikisa mutentel na bikisa mutentel on est comme sur intimidation na ça ko intimider batu ngande danger te ya motuya benganga oyeba siko grandeur nanga ngai mayang naza nani ya motuya ndeza wana bo contacter nga na numéro na PCB. Merci. Merci to pe simbote na bandeko nyonso o balandi biso to s'abonner massivement na chaîne na biso boza décider bo ndolanda émission na bino lelo to soli na lobi pe to sola na elisusu donc boza décider bino nyonso boza partout dans le monde entier na pe simbote na pelo bambote ne belé ba biyondo za suka na pe si cameraman na biso Michel Longi mbote na pe si maître Abdou mbote na pe si bino nyonso boye binga bambote belé na pe si famille Pelo TV meme libino ambiance boya kotala monde boya kotala Pelo TV meme libino nde makambwe Pelo TV na leli